ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimi nzombe tata ingela o mabota mabino. Na ABC Tolo baka c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kola la kola moka ezali bongo habitude te talatina bisika nyonso ezwami biso. Tolo ba ete Yesu Kristo nde moto ya Yambo. Pour Amentangola, no bondi ya botarde bonoite. Natango nyoso émission Eko Komela Bino, la reine Olga Lompinga la Mokiteno, Florence Patondomido, la femme est capable. Merci vraiment na mama pasteur Deborah pour Amentangola, no tikan Zambia lola amona yo penza misolo mikomela ki océan de la presse kasi yo moko yebi mo mbutu mbutu yango wana tozoki ngo pena mo retard ndetala tina tolobi Zambia lola azongisela ebele nabo lam ozali kuninga kosala biso. Merci na bino nyonso penza oyo bobenga ki bozali bongo bayike bipai na bipai joli ki yedi vraiment Anita Babe bozali ebele Arthur Ndombasi vraiment bozali ebele vraiment moyeto lo bezate ingeta na banvuluzi nyonso Isa Konkoyi qui l'a mais plus c'est 49 bokile lo konde femme pekato papa Emanzinga pourquoi pas papa Teddy bande konangai ezali pasi pemawa papa Ino CNTV ingeta vraiment nzambe apambola pambate polanga océan de la presse ezali esengo ya komona ete moto oyo azalaki liboso moto ayebanaki liboso moto balandaka ye koleka kasi asali mo repli koya epai nanga océan de la presse moto pamba kaka moi mona moko ya mokie moi jeune lion oyo balobi bongo na Juda na Yesu Kristo azalika kozela koya ya Shilo kasi tala lolenge yo otomboli ngai poke imosika ya koloba ete tozali bama pasa tika nzambe ya lola asele maloba wana ekokisama na kombo na Yesu Kristo bandeko tozali koloba na tina ya maemanso oyo masalama ki mokolo na lobi pambate yango nde ezali siko penza la botombolami yango nde ezali bandeko bayiki babengaki balobi océan de la presse tomoni yote nini ezali koleka okimi Martin Fayulu okimi echeke osali boye biso tolingaka tango tomonaka yo tango olobaka tobinaka seye bandeko balanzi kobina ezali bongo mabete kasi na sembolelo komoko na uta koyebisala bilo uta kalakala kenga nazalaka moto ya Martin Fayulu madidi te nazalaka moto ya lamoka te kasi nazali nde moto ya peuple yango bomoni émission Tolo Belamboka Congo ezali ya éveil ya conscience pe éveil patriotique na telemisaka mingi ba peuple congolais o baza souffrant na telemisaka mingi ba imboka Congo ba oyo balembi ba oyo bazangi mosungi bana ya etike oyo bazanga tata bazanga mama pe babwaki bango kasi papa wa bango atikela bango misolo miike talati na yango ngai nalandaki lamuka talati na yango ngai na bande kolobela mona mboka Martin Fayulu madidi talati na nga na tombolaki Bemba Gombola tombolaki Moïse Matungulu bango nyonso bayike ba muzitu ba mama Eve Bazaiba na lobelaki bango ba Désiré Mbonzi ebele botala makambo to sala na de papa Désiré poète na bane ko kinetie pa Willy Canon ko kele ko landa bango ba porte parole pour la ko kotaka ko luka mozindo bomonaki ngai quand même na bémission nande ko ngai fédéral ya MLC je suis MLC Lucien Bazaiba tikanzambe apambola yo bomonaki ngai na salaki bongo pone bomonaki ngai na kitelaki pa ya badeko ya IDPS bomonaki ngai na meeting ya $1 bomonaki ngai na meeting to bande ko kene na zaki na Félix ko kele ko kotela IDPS ko tuna ko kele ko tala pe ko lobela po ete tozalaki bomoko bomonaki ngai na ba meeting ya balamuka tozo bala crimogène tolanda Bemba Gombo tosala ba accident ya makasi ngai na kabuya l'homme puissant ndeko azongi na etumbe ngai pe etumbe tolinga ko risquer ba vie na biso pe lelo tozali ko risquer yango ezalaki pona ba individualité kasi ezalaki po ete tolongola ba institution ya place ba institution ya balwande ba institution ya ba mwana Rwanda ba institution ya mona mboka Joseph Kabila Kabange talati na biso sotolobaki tokende bomona ba yembi ebele bomona ba Marshall Dixon bomona bato ebele toyembi biloko boye po anini yango bomona te bomona ba Enoke toyemba la bango na lobi Enoke ngila te oyo ya motema océan de la presse papa ya 2UI o tozo sala makampo la soulèvement populaire na lobi ete kasi na lobi Enoke mususu o ayembaki alobi peuple congolais fungola miso okolela titango nini yoko mitango akobundela mboka okolela titango nini yolalaka e peuple lalaka te o yo voyageaka
Peuple voyage à Théo. Peuple congolais fungola miso. Okolela titango nini. Tokomi tango akobundela mboka. Okolela titango nini. C'est ça to bandai koloba. Enoke bolanda ye aya aloba mwana ya muke ayemba nzembo oyo. Bato ba yembi, bato ba lobi. Kasi lelo tokomi wapi nde bamala likambo to mitolo basikoyo. Bande kolanga ya lamuka bosali mabe na kobombela bino te. Bino nde boye ko trahir sous ba peuple congolais davantage. Tolo baka likambo to yebaka. Tango tozo kanga likambo to salela yango. Martin Fayulu Madidi na yebike bato na yo balandaka. Pe bino nyonso bolandaka. Pe bato bozalaka na bango ba proche balandaka. Pasi na motema nanga pe kolela la pinzoli ezali nini. Martin Fayulu Madidi okokai koya kobetela biso lisu discours ya lolenge wana te. Pamba te yo lobi la biso lisukulu wana kasi yo bombeli peuple congolais. Oyo ba tio le sika wana peuple ba tomboli yo peuple ba pesi yo succès peuple ba lobi Martin Fayulu Madidi nde. Peuple oyo ba yembi seye biso toponi peuple ba fingi peuple ba violer peuple ba bomi o bombeli makambo ya minene oyebiseka ke biso tokomi plateforme te tolingaki plateforme te yango loko na lobi peuple pasi nde kondimisa ye mais belé temps ba réfléchir ba bengo c'est de la presse loba biso to boy na biso eloko wana ngabi falaki boloba yango po bozaki na mitinga la zalaki te plateforme la balingi yango te pola nini yo moko miche mutu ya suka yo nde mutu te papa la ngai yo mutu ngala zo comprendre te pourquoi oboyi ko kima batu wana soki nazongisi ba mitingo ba utai ko sala Martin Fayulu ba pesa o maloba te ovanda isolé to moni bemba gombo na mona mboka Moïse bazako chingwana bazako sola mwa lisolo ya litoi bazako lobala me yo ovanda ti basilisa ba pesa o maloba te yango tozolo bala bato kebaka boke bapamba te bato bayike bazali bato la motema likundu wana richesse a peuple congolais bosala ki plateforme la bino la muka bemba tchaki mongolo tonena maponami baboyi bemba nana boyi bemba mona mboka Joseph Kabila kabange la rappelé bilo tamso boyebite nani aboyi mona mboka muzitu ezali bongo mona mboka Joseph Kabila kabange baboye pour la kotiela babemba o ba subordination o ba corruption o ba nini babimisi ba terme technique o existate na droit et puis ba yebeta ko expliquer yango te bazali ko pesa biso terme o eza valable mais explication ce n'est pas ça bande kolangai est-ce que biso tout walibe babolole lokola bolobaka motango ezali ebele ya bato ya bolema oyo batangi te kasi bongo biso loso tozali kana bolema te soki tozali koya kondima makambo mango mama jawa losako bokila lokone fam pekato tango tozali kosala mwa makambo ngo ezali bobele pamba te po bato oyo mesusu bayebi te bayeba bande kolanga bokila maponami bayibi bino ozobunda bitumba moko cause juste pamba te moto nyonso ayebi yango ke bayibaki maponami na République démocratique du Congo pe makambo oyo esalami na République démocratique du Congo ezali malamu te tokoki kozongelaka yango te soki ezalaki malamu bapesi sanction na mwana mboka nanga bapesi na président ya cour bapesa Kabila to boni bapesi basoda boni pe mwana mboka Félix tata mokonzi ya ekolo na États-Unis d'Amérique aza na crédibilité te baboye na motema mobimba kasi boni bapesa Kabila injonction tango bosali bongo boyokani bokabola 3 mois 1 plus 6 na parti nini na pays nini yango siko bolingo komela biso bakonzi boni bino nde boye l'esprit ya division te boye so boteka mboka malamu pamba te siko tango bokoya bolobi Félix a démissionné Félix a démissionné pas kende wapi il faut que ça peuple bien bosolo bala bakode pour l'année tango bolobi Félix a démissionné pas Kabila po akende pas banani soki Félix alobi bola boye Kabila po banani bazwaye bino la muka voilà les mal comment muto a trahi peuple na lobi baluba babeta bango mukolo Félix abima baluba na bakufa boye bakele la sama beli kola Félix milimo na bango ko pe malakimia te po Félix abomisi bango la koyiba maponami to lo basembo bandeko banga pona ni bilo bolingi ba via bato mususu beba po bilo bozoka misolo botiaka la mabenga la bino bozo sala politique ya mabe yango la baki boko tala ABC boko mona na lakisaki bino ete ba parti politique wa biso ebotama na idéologie te ebotama ndela masano ya kebo na ba mabina ba 44 multipartisme mobutu yaki ko bomaka soko mona ezalaki poto ke mbangu na maponami
bandeko bakobenga mpo bakalisi ezali émission ya tv nazali kobenga lafungoli telefone kasi nazali kobenga te nazali nde kosala kaka mosala bobomisa tosala analyse bandeko bangai na explika bino kasavu bomona mboka lumumba ntango bakokele kobunda batokola bela lombango balobi te yo yaka kabu ya telema bayoko telema o yo kuna isako telema yo kuna ema nzinga telema yo kuna anita babe telema joli ki yedi telema pape je telema l'homme puissant telema pona nini babandaka kobinaka lisano ya kebo bamabina ya biso amono kange kanga malonge kanga bino bobini kula boganye bamongo ba eteko eya lokondo eya eteteko eteko bamongo baganye bana kotela bango bangala toke kula na baswahili baye unacheza na miye batoto akatanga jambo yeno jambo babini bango balongi bake kula na batabandu na biso balongi tango babini bakomi na concurrence olieu la loyale ekomi na diversité ndenge ta musungai na bapanzisango mususu ole bazala lokola papa ino ekoloba ete te ndeko na ngai ya mwasa kosala makambo malamu tika ete nga mpe na benda ye mpo tosangisa mayele bapanzisango oyo banyokoli biso mingi tobimi lokola kaka bato ya lolombo tozali kozwa mpenza te makambo elongo weye na biso mosusu abandi koinosia de la presse congolaise abandi kotangela ye abandi kotala ye oyo akomi lolendo oyo azali boye oyo mpo amoni baosolicite oyo mpo baotala ye mpo baolinga ye omona mpe ake koluka kisi abokelanga to mbasu to asalanga mabe to elimine ngai tala motema mabe ya congolais yango monaki Mobutu ayaki alobi tozali bana ya tata moko mama moko ekolobo moko mokonzi moko atie biso la partie unique mpona kolongola mayele mabe oyo bandaki uta kalakala soki boteli mayele mabe wana ambien ou mal ndenge bino bato ya lokota ele falase bolobaka Lumumba ayaki kobikisa biso ngelo ya Lumumba ezabi esika bakunda Lumumba ezabi esika bakunda Lumumba ezali wapi mwana mboka Frank Diongo akotaki prison mpona kobundela ekolo Congo kasi tango ya abimi bomoni langage Bemba abundela ekolo Congo aye awa na Kinshasa Kabila pese barrière na baka songo oyo bayaki ko kengela te Martin Fayulu Madidi bosala bongo te peuple oyo ezali bana na bino te bana na bino ya bandako bana mikili ya bapaya peuple congolais oyo aza souffrant soka apesi yo maboko sepelisa pe ye mwa moke tango akobina akoyemba akoseka soka azongi na mpongi na ndako na ye ayeba ete makambo malamu mabongwani pe mabotami boni bozalaka kaka tribu ya Juda oyo bazoka ba dévoué par interdit bongo ayaya kako beta biso bozongisa ekolo Kongo la sima lelo oyo diplomatie nini tokoluka to sala bandeko langa Kabila ko sa diplomatie te Kabila nommé président de la République ako nommé premier ministre a nommé la parlement bilo bomona wapi élection kuna na parlement batarabe nini candidat yeniki iniki kaka ndeko langa Thomas Lokondo mawa mingi abundisaka be bayende ya monele be bayende mais kuna na pepere de bali ya kambongo Équateur ekufi boni bandeko bangai ngobila bomi kuna na bandundu pe ayei na Kinshasa bapesi ye siko na lobi eloko nini o bino bokoyo koloba ke bosala diplomatie ya modèle nini diplomatie ya kitukani siko to kosala na diplomatie po Kabila ko ya de plus en plus mayele lelo Félix na Équateur eloko ni bilo bita bobila Félix démissionné les champs la caravane passe aseki binote habita banyama ona siko to ko ya kopanza bango loko basali plateforme bolandika PPRD po PPRD asali plateforme bokoki bolandaka te faut to sala pe makama innovation ya sika yango ngala kokumisa papa langa nokingila alobi te mama eloko esalama te bana bo bana ba parti politique na bino mutu moko asonge la ba mama te à part docteur na biso et pour moni azoki prix Nobel pour la nini tango akoteli ka ba mama aluka un frère motote ye moka ki ko sesa ka ba mama ba violaki mais nation ezali et rejeter ba mama wana tango akoti bomoni azoki prix Nobel bolanda ki ata tolobi makama transition ela mosengo pour aller ba voter bango batali bolamu pe amour du patrie o ezala katia de amour du prochain amour du patrie ngayo soki ba ko bomanga lelo ba ko bomela ngani pour l'amour du prochain na lingi ba peuple nga congolais
Pour l'amour du patrie, na ligne République démocratique du Congo, na boyi minéraux en boke ke le kotonga ba mona Rwanda ba avion ba Rwanda ba izo kota mikolo tu na lobaki yango na l'accès piste, na l'accès ndenge nini ba sali libongo e ke iko bimati na mayanjili bo verifiaka bo bino bolingi ba ebisaka bilo lolenge nini ba congolais. Ba politicien na biso bo ali bato mabe. O to sala 3 mois ya nini Martin Fayulu Madidi. 3 mois ya nini bazali nde ko sala bongo po ba diminuer yo. Ba bébé c'est là où le kumu yo sila opanzana. Au moins le kumu IDPS. Et s'il y a IDPS ouais, IDPS qui est baluba débat la télévision ba komi ko boya ba fingi Félix ba fingi. E belé ya baluba balobi maman c'est ya to yeba kite ke makambo eza boye. To finga ki yo pamba ndeko na biso to za ensemble la yo. To bundele kolo. Félix ateki mboka. Et bongo Félix on a bilo ba leso ko pesa le discours. Martin Fayulu Madidi de lobaki oza montagne o chancelier gate. Mais ndenge ni na deuxième tour yo chancelier. Nanya yebisi o chancelier. Nanya yebisi yo o chancelier. Nanya yebisi o Martin Fayulu Madidi. Et loko ni Moïse Katumbi na ndenge biso to yebele apion Kabila. Moïse aza soit face au Kinshasa soit mbongo na ye. Moïse aza camarade ya Félix. Moïse makambo ba so na Félix yango te bilo bo okelo lamuka. Bilo no so na bolinganité. Bolinganité, Bemba lobaki alobi ngai na kozala sous na 5 ans opposition te. Qui dit que lobaki ozala pouvoir? Ya bolinganité. Bolinganité po TV za ngonga menanga na laksabino. 3 mois ya nini? Boza ko wela bokonzi pola nini na bozu yango te bokonzi ya Kabila na code minier. Bozo wela nini? E bonga ki to bunda, soki to linga ki mboka la biso, e bonga ki to bundele loko te to so bundela maponami. Yo tikala la langage wana, loba to kei, soki bilo boboyi na tiki bino, na tambola tanga moko. Yeso loba nini? Atanga moko na keli boso, atanga moko na keli boso. Atanga moko na keli boso, na kozonga na sima te. Martin Fayulu zongi na sima po no baby se caché na yo. O bébé yango Félix azalaki na ba plein ya koleka bilo tout. Bilo la muka bosangana ki monsieur Félix aye na kozongisa ba image wana moko mususu. To tala ndenge Félix ayaka mukolo meeting. Plein to linga kai, to betela kai maboko. Pa eba ka ozala président. Mais tangu to ye ko comprendre que ba lakine yali ebele obilo bato lokota yali français bolobaka. Ndi yango la marteau bimaki. Na yo moko Martin okamwa ka popularité oyo komi nango. Ozaki nango te Martin Fayulu Madidi. Qu'on se le dise, pe la motema no place au vandi sikoyo. Oza na passe na motema ya komona ete obimi nzamba tio maboko nzambe ya mvuluzi a telemi pona ko soutenir yo mais maintenant au foulé au pied. Tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Oza muto yebi Bible. Oyebi Bible. Okoka ki kondime yango te partage ya 3 mois oya bandaza la prison. Bazo wela nini? Bazo wela po ba diminuer yo. Balingi yo te. Balingi yo te. Yango moni ba kabalo wana nyoso basali yo za muto asuka. Yo kalise ba yo pesa boko panzana. Moi je vous dis la vérité boko panzana parce que lelo toyebi déjà que bino nyoso ta boko ta réunion na bino. Moi si wana États-Unis d'Amérique. Apesi bino injonction obota mbolango siko bino tu. Bokita po boya bosana Félix po bengala Kabila. Boza sir. Pola ni mindele bakoy ko bala ko utiliser bino. Félix oya bomi ba congolais. Félix oya teki mboka. Félix oya ndimi tala. Tokokala makamte mutu musa ibisinga Trump. Nabi ya Trump ayibi maponami. États-Unis evanda. Congo evandite? Mutu la Congo ko yiba maponami te. États-Unis evanda ba institution bwe ata ya yibi maponami yo azosala. États-Unis zolela te. Mais biso tozalo na passe toi na démocratie te. Tozuna na indépendance na biso totalité. Ba pesa biso politique et non économique. Économique etikala kune pa ba mindele. Il faut tout arracher biloko la biso tout ane koma biso. C'est que ceux qui ont koti na moyibi pour la ko trahir peuple congolais ozande ko la biso te. Combien plus fort bino boko beta discours na bilo bocha kombo ya ndeko wana. Non, ça prouve que vous avez une injonction à Bamindele. Or, Mindele pour ça la bango ezali été soulèvement populaire et salaté pour ban crise et côté landa kula bango. Laisse-moi na ebisabile loko moboy. Kabila asaka na Bamindele. Kabila tant à côté la pouvoir zaï mona moké, Mindele ba manipuler, ba lebilo ko République démocratique du Congo et Kabila zaki na maîtrise. Siko tangu ye a commis siko azwa pouvoir a commis mayele ba fungole idéologie atali ba minéral ye bien à côté ta au pouvoir ekimie. Kabila otikate Po Kabila sa ele no ba mindele wana. Siko ekomi tana ye.
mais tala mayela Kabila mona muke azolonga ba Congolais na etumba po ba Congolais yebi ke ba Congolais to ba lâche ba Congolais yebi ke biso to ka ba nyama to lo ba ka beke to ko kaka ko sa eloko moko te letala Kabila yebi biso atanga biso Kabila ko beta bato mususu bilo boyebi 450 ba force commune combien na fungola bilo likamuso sobete bato nyoso Kabila zo ya basoda ta baboki bango na foire bako benganga basoda na misusu mama se yako sala ta intervenir ya kosani ba bwaka bango na foire basundola bango ba leloko ko liate boko no vérifier la fikini basundola bango loko ko liate basoda na bavandi bon numéro matriculité eloko te mais bana bato bakufi boko ka ba message ko yebele mais nazala ta ko yamba te bande ko na yamba moko misusu Martin Fayulu madidi tomoni mabe na lisikulu na yo obombi ebele ndengo zano yebiango to boy likambo boka bola biso bokonzi 3 mois 3 mois ba 1 plus 4 ba te awa to kozala élection président de la République abimi a sali gouvernement na tout ça sur na tante ke boy la biso na ba groupuscule moko boy be bino batanga ka bino batangi Martin Fayulu batangi Bemba batangi be bino bolia ka be mbongo na circulation be ya bino muzito azaki premier ministre de circulation zaka ya bino ka bino na po bosala ba mbongo bino bana bino la poto est-ce que ba congolais ne be chwa ntomo ba betela ka bino maboko na mbongo boni bopesa ka bango ba congolais o ba yaki lobi belé ba zeli o ba vandi ba tamboli misu ba bisinga to ke ne faire parler du peuple bango na basuki skola bandako ba vandi basukuti matama na nzala pe ba seki bango kingaka te tondi ba soda boy ba beret rouge ba okanga ba photo ba seki bino ba choli bino non ba ko ba seka biso bon kingaka to ko panza kote ba seka biso ba point yango to lobi ba mama ya Congo 2II. Lokola bango ba boy parti moko opposition ezala. Ta DI to ekozala ba opposant. Ba véritable opposant avec idéologie. Toza parti de valeur. To e poto valoriser ba femme congolaise. To e poto télémesa ba maman partout dans le monde. To e poto télémano opposition to kele na soulèvement populaire. Toza la biti moko te. Soulèvement populaire na République démocratique du Congo qu'il pleuve qu'il neige. Na ebisibilo to ala 2 jours. Lokola bato alamuka ba échoué bokano lenge tumbelenge boyebi na obisote pe place to ko bimela boyebi te place to ko sala pe boyebi te mais na lobi lokuku abiso eko kene malembe na elonga lango yango nazali ko senga na partout bisika bilo bozali bato bolinga ke ko na bino bo s'adhérer c'est le temps na 2 bokozala décider parce que ngamoko c'est de la presse na ande moto balati singa sukute moto ko tindi kanga te moto ko lobate kende te na vandi na ferme conviction ngamoko nde motu na zuka ba soutien ngamoko nde motu na bite na tikala ka mopanzi sango te loko ba pesinga makasa ko za mopanzi sango na kende sikola za la autorité morale ya parti na tambola sikola ko na combattante to kende sikola to bunda na lo bitumba oh cette fois-ci ba maman cette fois-ci le femme au poste de commandement to bunda kabuya l'homme puissant na komi na suka to bunda mama mboyo bokila lokonde femme pekato to bunda la patron mama Chantal Yao to bunda mama Sylvie Mbenza to bunda mama Mireille Molongani ya papa Godard to bunda mama Sylvie Momba Molongani ya Giwanzambe to bunda batari tari to bunda Kikita Japir to bunda mamile ba to bunda partout bozali ba Blandine Petit ba Lorette Kitembo ba Lauriane Kaboko ba maman le femme d'abord vive le maman ba maman congolais partout au bozali biso na bino lobby boyebi bisika tokokuta tokolia ba loso biso tokomela ba poto biso tokozo ba sukali ya biso tokozo ba savo biso ewuti epai ya moto te ewuti ka nzambe la maona lola akosunga biso pe na président Enoch Ngila maboko pembe balinga te le Congolais batelemi. Merci na bande konyo so bolinga ko de la presse. Merci na bato déjà bosi bo s'adhérer na 2UI. Merci na bino nyoso o bozo benga bozo lembate. Bana mvuluzi ingeta tolobi le Congolais debout Congolais Kabila olaka lankema ofa kombolo. Soki bozui bato la muka bozui o de la presse. Na yebisa ki bilo de la presse, c'est état d'esprit. Et c'est bon monité. CNTV. Bon moni papa inote, li passe au de la presse. Nous mourrons, nous vivons. Place nous ce bozali maman Fournier. To bundate maman Séraphine.
lobby bokolanda biso na ABC1 c'est Jésus-Christ qui est le number 1 tout ça na bino. Merci na bana mvuluzi. Merci na bampangi muna ba Congo oboye déjà. Merci pour te tokiti déjà na capitale. Merci bampangi muna. Ingeta betuke bana boala. Betuke kwenda. Merci ba oboye déjà. Merci bande kolanga ba otaki déjà mbandaka. Merci na lobby 2II avec le femme au poste de commandement. Boko mona ba maman République démocratique du Congo boni ba ko se déchaîner. Musika la biso satana. Au nom de Jésus-Christ, tu pas mêler bilo mili moyamabe, tu lobi Congo au Congolais. Merci na kabouya l'homme puissant qui na sima caméra l'imbattable l'incontournable. Merci na Papa Dieu directeur à recherche stratégique. Merci na sango mokonzi parabe miso bangai. Merci na bilo bata motema likundu bata mitema mabe kasi nzambo c'est de la presse akofuta bino. Emi ne bona ya esombo ete na kankola lo fokuta kwa kola mbelongo. O solanke melongi. Ouais, on se l'enquête melongi. Tokota la bisola biloba l'envolosi. Merci. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.